Merci. Ça, j'ai fait un service. La dimension de la PC, ma client, ça, j'ai fait un service. Mbota Mingi. C'est tout, il y a la confiance au PC Samaï. Et on a ça pour remercier nous sous support dans le cola de l'eau. Pour la barre 38, en tout cas, aussi, ma client, c'est les gars, j'ai dit. Pour la barre, ça veut dire qu'on a la barre 38. Barre 38, les amis, balé. Mon sous ces autres télémas dans 2 jours, semaine prochaine. Je crois que c'est le 20, tu as sous barre 38, tu as mis balé. Et barre 39, les gens au courant à partir de 20 et de 27. Vraiment, merci pour la client. Mais nous sommes un peu tristes par rapport à message de notre Tinda, surtout pour les États-Unis. Pour ça, la combo pour les lois, j'ai fait un service, Tamboula, pour que ça confiance, ce n'est pas peu de choses. Il y a beaucoup de sacrifices, on a peut-être dans le foyer, peut-être dans d'autres langues, dans la taille belé, on a d'autres avions, et ça va risquer. Et nous avons vraiment déçu par rapport aux États-Unis. Nous avons comme aux États-Unis, ils ont beaucoup avant d'attendre, quand ils ont dans l'agence, l'agence paie ça qui est par rapport à distance. Et nous avons que tous les associés, nous sommes responsables pour tout travailler ensemble. Alors, les longs comme j'ai fait un service aux autres partout, et ça vraiment fait l'été. J'espère que nous allons voir la photo, qu'on vende sa combo quelque part, et ça blaquité, publicité zambon, publicité énergie. Alors, nous avons dessus, nous avons aux États-Unis, nous avons à Dallas, et en absence, nous avons Awa, nous avons étonné, nous avons na combo j'ai fait un service, nous avons ébattu. En tout cas, nous avons regretté pour le comportement pour les États-Unis. Biloko oyo bango basali na komba j'ai fait un service ezanga été naza étonné lelo na yoka kaka banda lobby batu bazwa ko luka biloko uti États-Unis na agence j'ai fait un service na limité. Alors batu nanga ba comprendre te ba bi mais non mikolo to sala conteneur ya États-Unis te ba bi que non bande ko na biso ba bengi biso les États-Unis ke ba tchaki biloko na j'ai fait un service boti ka ba j'ai biloko za pa na bino. Alors comment ki moi ma ke na agence nanga na limité après na ko benga maman Germaine oyo ayambai na États-Unis auto sola kinaye non naza surpris que yo sala conteneur na kombo nanga batu baza ko lukabilo ko na limité comment yo yebsanga été. Alors juste quand ne balobaka ke azumbeli a tela musinga mu Congo et koti nango asala agence ba comment tinda be on a caché nanga ya nazo senga batu aux États-Unis les a facilité ozwa ka avion olungwaka awa ko beta ba 11 du temps na États-Unis za facilité et nazwa ka ye na couple n'est pas foot à ticket, tout bas qui n'est pas Atlanta, aller retour à l'avion, c'est moi qui paye. Et si nous avons un associé à trop par rapport à bas dépenses et bien dans les États-Unis et que bien vous avez ça comme na simananga pour changer combo mais vous avez caché à j'ai fait un service là c'est que soit déjà bon mais bloc on a combat j'ai fait un service. Alors les lots nous avons bâtiment sur Dallas, nous avons vraiment des singoté par rapport à acte l'équipe. Et puis, bâtiment sur la personne qui bloque, on a combat, j'ai fait un service, et ça, pendant j'ai fait un service au Yangate, il caché nanga. Alors, on a aussi un atal, il a un lobby. Oh, nyonso, bino aux États-Unis, au bout, il caché dans mon salon, comme on a envoyé, il y a des jours, pour vous foutre à ma somme, moi, bon, mais ma conteneur bien, et comme à tout ça, on a combat, j'ai fait un service. Mais mon collègue, vous avez perdant. Parce que pour les gens qui ont combat, j'ai fait un service, na fait ça on fait les gens bon et bimaka, ils ont énergie bimaka, na zoti kalibota, na zoti ka famille nanga, na zotamula partout pour na usala musala et que toyokani après na simananga, bino bozo sala doko moko eza au contraire la volonté nanga. Alors lelo na ngoli combo numéro nanga ya j'ai fait un service na Mboka Dallas, ezanga ité conteneur ko bazo sala na combo nanga, na zota à partir à mois ya 2020. En tout cas, na sur na mboka ya Atlanta, na utia agence na côté Atlanta. Batu nyonso ko ba pesa ki biloko na bango na Dallas na koma ji fait service ezanga ité, za ji fait service o ngate. Vraiment message na zali na mwana na mawa ya trop par rapport ya axe bande ko na biso ba congolais bazo sala. Si photo kabana to ko kabana ndenge moko to so la par rapport de to so la ki. Mais ça te bozo sala biloko na sima komo na nga zo gagner rien et puis nous bozo zo bon mwana. Vraiment merci boni misanga par rapport à temps parce que travailler ngai on a rôle dans bino mwana j'ai fait un service sortir la j'ai fait un service mon ça na osala ndenge zalaka donc so na lelaka na kombo j'ai fait un service parce que batu ba osala musala na kombo nanga et que biloko komi bien te ba yibi be bona boye caché ko ba kombo nanga donc merci on a rôle dans bino ya mwana ezaki ndeko na bino j'ai fait un service merci mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi comme d'habitude toujours na oangai apôtre Manya ndenani moko oyo aza derrière
Pasteur Kabundu Walesa o depuis tozabana mike abanda musala na ye ya bonzambe lelo ba apôtre manya bandimi kotika nyoso kozala derrière Pasteur Kabundu Walesa yango tokotuna ye bato bakwaka na nzambe ya Walesa nini Walesa nzambe na ye asalaka tomoni ele komi nzambe ya ciel nzambe ya Walesa tokomi pe fait de l'année nini o ya mutuya to nini o bana nzambe baza fier ya komona année 2019 ndenge eleki nini pe Pasteur Walesa azobongisa ko fêter na bana nzambe na fête de l'année attaque fête ya bonne année yende a répondre biso apôtre Manya Mbote. Bon, mbote mingi na des grands journalistes comme la Lobata Munyoso et Penge Fofana Mokitani ya Eliezer Tambwe Nzamba Pambola yo. Merci ezala kesemo ko yamba musali na nkolo pe afongoli munoko na ye omelise maite me andimi ko pambola yo. Apôtre Manya place tout les gars soit toujours lipamboli tanga même Pasteur Kabundu Walesa jour ya anniversaire na ngapi apambolanga Apôtre Manya tomona ba triomphal 3 tomona mosai na nzambe ake kosambela ba policier tomoni mosai na nzambe atiki église ake na kachati na place ma armée congolaise efandi ake kosala losambo lelo okoloba nini na bana nzambe pe na bato oba ndimelaka Walesa. Nzamba pambola biso nzamba pambola bino bandeko bozolanda biso na sur lelo toza déjà na mois de décembre so totali décembre année passée ezalaki nungu na mboka parce que ezalaki na ba problème ba élection tout le monde avait peur que ça pouvait se passer le chaos dans notre pays le Congo. Qui pouvait croire que le Congo pouvait passer ce moment de transition, que na ba élection et les na apaisement et les kanenge les kaki mutumota ki na kondima. Mais tout le monde a qui l'homme de Dieu, le ministre de la Défense, l'évangile Claude Kabundu Walesa, nous saluons en passant. C'est notre papa, l'homme qui porte la crèche d'eau, l'homme qui est venu avec un message pour ces temps de la fin de préparer l'église du Seigneur. Parce qu'il met vraiment quoi accentuer plus sur la sanctification, Mukaya, Kotambo, la crainte en Zambé. Fondement, il y a un message, naye, ndomoni bimisa makambu sur la polémique, sur automoni, na katia ministère, naye, surtout, na année Oyo, il y a 2019, c'était pas facile. Parce que moi, Moussa Nzambe, na base, il y a message sanctification, il va dans Galates chapitre 5, à partir du verset 14, tina verset 17, on parle des choses, les choses de la chair, homosexualité, makambo belé, la cupidité, l'ivrognerie, la vie à désordre. Il est venu pour condamner ces choses. Surtout pour condamner homosexualité. On dans l'église, nabiso, homosexuel, mingi, bongoli mitema. Tozana ba preuve, et belé, bongoli mitema, vandi, to moni même bana basi, toi na mona mon simoga parti allemand, azalaki lesbienne. Donc ça dit que base ya message net to moni ba lesbienne, bongoli mitema, homosexuel, béni, pédé, bongoli mitema, to moni ba ivrogne. Ça dit que nous avons un carton au coup de chapeau pour l'homme de Dieu, l'évangile Claude Kabundu Walesa, pour l'évangile qu'il a apporté na kati ya mboka au Congo et dans le monde entier. Ça dit c'est quelqu'un qui est tellement combattu à cause de ces messages de la sanctification. En voyant cette année, c'était c'était pas facile parce que année on est prophétie bimaki na début année la prophétie concernant le président de la République et les désordres qui étaient tout autour. Il y a président insécurité totale des Alaki. Tout le monde était contre cet homme de Dieu parce que vous savez un vrai homme de Dieu quand il écoute la voix du Seigneur, quand il communique les messages, il faut qu'il y ait toujours des polémiques des Alaki, mais il était serein. Je crois que Papa Fofana Yozalaki présent, c'était parmi les premiers journalistes qui l'acceptent à Yamba dans les médias, à Bimana public, et puis tu lui avais posé des questions qu'il le faut, puis elle répondait
kyo ensemble na ndeko Eliezer et tomoni bambuma ya biloko wana tomoni président merci na président de la République papa Félix Antoine Tshilombo parce que malgré makambo belé pasteur kotaki bakanga l'évangile tout Kabundu ça il y a eu des polémiques communauté si ka père spirituel là na Mbujimai batu bakeba buka église on a Congo tout le monde s'est élevé mais comme c'était quelqu'un qui avait écouté Dieu il n'avait pas peur il continue à parler alors que Nzambe muta ebisingai et tout le monde est d'accord aujourd'hui tout le monde comment crash salami avion tout le monde ani tout autour il y a mokonza mboka insécurité chauffeur na ya kufi makambo belé bimi tout le monde ta sécurité na ba kufi makambo belé salami oh tout le monde a dit que non ça c'est vraiment un vrai homme de Dieu voilà pourquoi Elongwe wanate tout le monde dit que c'est un homme à cause il y a un message naé tomoni que insécurité à Kinamboka coup de chapeau na mokonzi ya police général Kasongo il avait vu que non so ba continue na modèle et simbate fallait que benga l'homme de Dieu l'évangile Côte Kabundu allez ça aya ko tia moi loboko ata loboko pour moi kimie kota parce que comment qui bitumba entre police na population na bato belé il y avait beaucoup de choses na baxela omuke tango moni wale ça apesi prophétie la président de la République Bino Bozo Yamba Ndengeni. Mais l'onction n'a pas de limite. C'est le problème ils ont ma futa ou ils ont likolo à Moussal Nzambe. Ils ont onction ou Nzamba te katinaye avec des messages clairs. C'est-à-dire onction ils ont sans limite. Onction et kota obisika balobi mutako kotate yo kota. Avec l'onction de Dieu, c'est-à-dire c'est un homme qui porte l'onction de Dieu, le vrai Dieu, Jésus-Christ Nazareth. C'est-à-dire que partout il peut aller pour apporter parce que c'est un évangéliste. L'évangéliste n'est pas seulement pour les quatre murs de l'église. L'évangéliste n'est pas pour les bâtiments que nous voyons de centre de réveil spirituel, mais c'est le message que l'homme porte. Voilà pourquoi le message n'est pas clair. Voilà pourquoi il est invité partout pour apporter la paix par son message. Parce que l'amour du Seigneur est basé sur sa parole. L'homme de Dieu a kenda du côté à ba policier pour nous rezongi sabango na recadrer bango na message na moral pe civique na ba conseil. Aktika joante to moto ke itina kachach. Nyo sonya parcours ya l'homme de Dieu dans l'événement miné de salami na mboka. To moni prière pour na président pour na rendre action de grâce dans Nzambe, non seulement peut confier mboka na biso pa na Nzambe pour apporter la protection, la sécurité to ba fruit nango. On a cherché ya koluka ko boma mokonza mboka simbité, mais tout autour ne ba to ba kufi. To longo na police mobule kota ki we wana ba police ko me ko boma na ko boma landa au moins quelques jours. Et combien ko boma na l'homme de Dieu il est allé prier. To moni nungu na fin de l'année wa makambio moko yebi na kota est bona c'est l'armée. L'armée là c'est les militaires. On dit ba kindara na ba guerre. L'homme de Dieu est allé maintenant prier sur l'andi ba prière na ye à Sambeli. Non seulement à Sambeli pamba papa et ça là n'y a pas si yo muto akina bili les oloba. Comment on a pensé que l'homme de Dieu quand il a prêché non seulement pour apporter la paix dans la Katamboka sur le plan il y a armée et militaire pour arrêter mourageux il y a ça na suka fin de l'année il y a ça mona kibiloko wana il y a un message non so clair makamama ben il y a ça na suna mboka na suka ba guerre ba nini on a déjà arrêté cela dans la prière to kotaki pe akei kuna ba bengisi par orientation Saint-Esprit atei bango mais et donc ça lenga sur esengo comment na ndenge ba soda bazo kotika ba bangi kaka na message à pamba c'est ça l'œuvre il y a la cigarette il y a ba diamba ba yokotika ça dit que c'est la restauration de l'âme c'est ça le vrai œuvre que l'homme de Dieu sur la carte va polémique tout le monde va tous na poto parce que baso mona musali anza musa natali ba monsieur belé na ba télé ba nini ba polémique les gens qui disaient azamuto ba kisi ba tumsu bazo le kakuna oto yebié azo nga kuta sacrifier bana je vis des choses moi je dis que non ba tous ceux qui va comprendre papa Fofana ceux qui va comprendre musali nanza évangile Claude Kabundu avec son message banda bandi ministère naï c'est un homme intègre un homme exemplaire to mona na ba pasteur na mboka oyo o ba banda na ba triche ba banda na ba niveau o papa wale sazo kende papa to mona ba scandale to mona ba problème mozo tuna mais papa pour na nini muto akobomba grâce mais cet homme depuis qu'on l'a connu depuis dans les 1900 si l'autre comme kende ba 20 ba plus de 30 ans ngoyo il est toujours le même il garde toujours son onction il garde toujours sa vie la relation la communion avec Dieu ce mot biso to s'attacher na muto oyo monde za ko ningana à cause
chose. Il y a alliance au Azanango Nzambe, relation Nzambe, a bumbi grâce ya Nzambe, a foulé ango a piété, a rendre ango neyante. Il y a ango tout ce monde a lelo, même na message où azu pour la journée le 21 décembre pour na il y a vaccination pour les enfants. Shalom, Bana Nzambe, Zali évangéliste Claude Kabundelissa, ou Zali ministre de la Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Nazoli ngana informé kaka Bana Nzambe en général, tout le monde Bana Nzambe, Batnos Basambe la Kanaba, Basambe la Rate, que Satan, Azana Bobongisi, Moko Bobongisi, pour la fin de l'année, na début de l'année prochaine, a Bongisi, assez abandi déjà, pour la Koboma Bana Mike. Donc, banamike à partir de 0 jusqu'à 12 ans, Sata azoboma mingi, azobongaliwa banamike, kopé ça va fièvre, kopé ça va maladie, moko compliqué, makilés aussi là. Donc, biloko andingi wana donc azoboma en désordre. Donc, pone loko ngana zo senga na banazambe nyoso, aux en église moko oyo yebi ke bazo sambe la solo, kende pembeni wana babonde la pona bana, et puis na kati église peto bonde la kapona bana, pe na kati andaku, yo pe sambe la pona bana de façon que, et loko Satan zana kati akobongisa pona bana, et salema nandaku na yote et ça ne m'appelle pas église te nazoli ngana ba qui s'appelle loko mususu ki à partir de loko ngope tobongisi loko moko bodo le 21 décembre oyo et kozala samedi le 21 décembre et kobanda na tongo tina pourquoi donc na tongo ngana kozala déjà wana na 7h du matin na kozala déjà wana tokosala prière moko ya vaccination spirituelle donc ezali kaka mwana ye to pese vaccin spirituel. Ça veut dire, tozo tiaka mwana musapi kaboy, to tie musapi na kati nzoto, to tie vaccin spirituel, de façon pour na ko empêcher o nyoso sata zoni asala wana, tiso tozo tia vaccin spirituellement na kati nzoto mwana, pour na ko telimisa o sata zoni asala. Donc ce mona na mona qui peut dernièrement lobby wana ba yena mwana asila ki makila ba mama kimi na kati hôpital ayena mwana na kati église mwana sa asili makila tango tolingi to bondela boto kukuta kendo kimoko asakanga ki mwana wana na grande sœur na ye po aboma bango dans 2 jours wana bakufa. Mais tu as tout ça là qui système ya prière ya vaccination spirituelle et puis tu zongisi makila mwana wana to simbi to zo la prière église mobimba pour to zongisa makila spirituellement et zonga na kati ya mwana wana. Bref mwana sa kufaki parce que mwana ami sumbela ki déjà na bilamba nye na kati ya bilamba mais na memaki kaka na ba nye wana nye musu tikali na kutu na kati ya chemise zonga na lataki na kipaki angote kutu ba yeko longola ba nye wana donc ceux qui mutu sa sumyo monika ka mwana bimisi nye na kati ya bilamba ki azobela gravement kotakiza na koma makile zate déjà mwana kufia mais mwana bimi ala moki pona Jésus Christ par après tu ko pesa bango mbongo to tindi bango le pita to bokindi problème zate na kamati mwana na zongiseli mama na yi kaka wana na pokwa mwana yoki malam kaka sur place mwana pe yoki malam to zongisa ki mwana pa mama na yi osali mwana nini mwana kufa bakokufa bana bazami bale na lingi bala wala bakufa bochaki mwana wapi silisi mwana makila yaka na mwana akuta bilamba na ye banda sava tobengani boso sikoyo mwana ndenge bachaka mutu makila. Faites comme si vous voulez transférer Jésus-Christ. Prenez le sang de Jésus. Connectez à la veine de l'enfant. Amen. Entrez en esprit. Prenez la veine de l'enfant. Percez. Prenez le sang de Jésus. Hosanna. Hosanna! Jehovah Rapha! Jehovah Rapha! Jehovah Rapha! Jehovah Rapha! Le temps de la transmission. Liaison. Le colon ici, moi de la prison. Ton précieux merci. Le colon ici.
Jésus-Christ avait pris l'enfant. Il est rendu à sa mère. Nous te donnons ton fils. L'enfant, je l'ai porté. Il avait déjà fait de besoins dans ses avis. J'ai même des excréments sur le bras. Je lui donne à sa mère. L'enfant est guéri. Est-ce que l'église est zondi makemwana makile zongi? Amen. Ozana makasi. Ozana makasi. Oyoki zoto nde nini? Zote za bien. Sawa. Wapi mwana na biso atikala na? Oyo. Bona ina impe. Bano somiba. Mwana etraita kidogo. Akomi na ye makasi aolia bien. Akomi nzoto bien. Akomi nzoto bien neti mtu azobela te. Tokoya biso nyonso Kinshasa mobimba na ko bato bakoya Kinshasa mobimba na kati ya centre de réveil te eza pasi yango nde na sengi na ba pasteur nyonso place bino bozali bokoko sambela pe pona bana bino baboti pe place bozali bokoko sambela pe pona bana oyo bakozala prêt bakoya na kati ya centre de réveil. Pendant mon jour wana tozali ka libanda biso tozali na kati ya prière jour wana mwana nkutu wana biki neti signe monene nzamba sali kaka libanda wana toyoki ka bato ya quartier bazoganga bazobelela bazoganga balobi arc-en-ciel ebimi likolo kaka likolo ya église wana donc na likolo ebimi donc tango na ebimi libanda boye bato bazobelela bato bazotata boye likolo arc-en-ciel etelemi likolo donc arc-en-ciel wana etelemi eza signe mpona koloba ke nzambe azotelemela oyo nyonso satan azolinga asala wana mpo bana bakufa apatia bapriere bino moko bokokolanda mpe bomoni ndenge arc-en-ciel etelemaki. Merci. Je suis artiste Mandala Bourgam. Alobaki na mboka o tozala mosali na nzambe moko. Pasteur Wallace alobaki dimanche arc-en-ciel kobima toyokaki. Lelo tomoni arc-en-ciel c'est nini? Wallace alobi yoka. Papa alobi yoka. Olata mukaya. Papa alobi yoka. Melata mukaya. Allez arc-en-ciel bibi. Naza minga kolobate sa publicité te nazolo baka pona confirmer za communiquer pona batu nyonso et puis kona koyebisa batu nyonso que voilà le 21 décembre tout ça pena prière wana ya vaccination spirituelle boya ebele tokosala wana disponible tozo senga moto eloko te ezalika oye to vacciner mwana bimi to vacciner mwana bimi to s'organiser de façon que to yamba batu tout le monde jusqu'à 17h 18h na kozalaka wana oye na reta okutaka biso to zawana pe to sa vaccination spirituelle zamana manga apambola bino nyonso merci na sepeli mingi évangéliste Claude Kabundo Alessa ou Azali ministre de la Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Zama Pambola Bino, ciao, merci. Ça dit que sur chaque fin de l'année, il y avait quelque chose qui se passait dans le monde des ténèbres. Bah, sacrifice des enfants. Et c'est là comme il y a haut niveau, il y a puissance, il y a occulte dans il y a des sacrifices des enfants qui se fait d'une manière extraordinaire. Dans le monde sorcellerique, dans le monde occulte, il y a rose, science occulte, fort sacrifice des enfants. Mais cette année, Dieu lui a dit, l'homme de Dieu, il y a tout à l'extraordinaire. Nzamba ebisi tu dois arrêter cette hémorragie. Nganzambe na tindio. Yango moni a organisé journée le 21 décembre. Oyo toi de na 7 jours il y a jeûne et prière tous au bon de la mais le 21 du matin au soir, il va imposer à tabatubaye 10 000 50 000. Il va mettre seulement la transfiguration, la vaccination par la foi. A Simbika mwana boisili. O bakozamisika par la foi bakolanda na ba télévision na bani partout dans le monde. Zala mukolona connecté et qu'on a YouTube,
aux Hollandango vaccination des enfants parce que aux Congolais ils ont mambo se préparer non seulement na Congo mais partout dans le monde. Il y a un sacrifice mo comme casse qui préparé. Lui il a déjà prié mais il va faire un service que Dieu lui a confié parce que dans moment ba Noël oyo. Vous voyez que le 24 décembre, tu as critiqué la religion, mais ça n'est pas comment ils ont préparé. À partir, il y a fin du mois. Mais l'hémorragie est aussi là, parce que mon colonna est là pour ça. Tu as un monde à tenir, parce que tu as un monde qui est là. Il y a un monde qui est là, qui a une émission, l'église est là, qui a commencé à dire une émission, non, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Vous comprenez? Tant que qui a bomaka mutu, akendaka na mouli na butu, tout le monde a rendu qui azuka mundu qui a bêti. Ça dit que tout le monde diminue qu'on dit maté. La foi c'est quelque chose de spirituel. Tant on a Israël maï et bébé qui comme bololo. Moussa Nzambe Elisa Sakini. Azuka nini ba Eli assiette moko azui moi mungwa abwaki ma ebongi. Ça dit que c'est la dimension de la foi. Dimension à foi Jésus-Christ est tango ne konabiso wazaki aveugle. Azu so ya bwaki na mabela tena mina nini na potopoto tena misu mutu amoni mais ba aveugle musu ba aveugle lokola ba Bartimée. Hein alobaka ta foi t'a sauvé. Ça dit que na multi système on nzamba saila. Mais yé nzamba tindi cette fois-ci par la foi. Aebise tu vas vacciner les enfants afin que hémorragie ba maladie mabe. Toza na preuve talent élément oyo ezoleka. Maman wana asalinine. Mwana na ye bazui makila monika mwana makila aussi là quand on a fin de l'année na début année makila aussi là mwana aussi là qui signe baene na église a vacciné mwana na par la foi makila mwana salami na kacha idem ba mwana na makila aussi là pas apesi prophétie pas vaccination nous on a bilembo relaxé que non c'est que Dieu a dit à l'homme de Dieu ce sont des choses réelles qui est en train de se faire. Voilà pourquoi ngai problème on est nango papa Fofana na lingaka batu ba comprendre que toye pona kolobela ou aller saté mais eloko oyo nzambe atie kati ya mosali na nzambe papa eloko nzambe atie kati na ye c'est grâce papa tout ça na ba grâce biso nyonso et ça flatérité papa tout ça na ba grâce biso nyonso papa omoni ba biso oyo toyebi makambo nzambe très bien to vanda na makambo nzambe toyebi ke soki mutu aza na grâce ya niveau oyo oyebi mutu na mutu aza na grâce na ye hein Moïse azalaki na oyo ye grâce. Élie azalaki na oyo ye, Élisa azalaki na oyo ye. Chaque appel est lié na badon, et ça lié na message, et ça lié na ba orientation Saint-Esprit appelle ça. Na époque où to komi papa na ko sayote, cet homme est venu avec un message où lui-même il marche dans ce message, il suit les pas de Jésus et puis avant dit sami na moboko aboujagate. C'est aussi un homme qui n'est pas un homme de sentiments. Il fait des choses par rapport à l'orientation à Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout le monde a bougé. 4 coins du monde, ils ont bougé tout le monde. Papa, ça me fait biso to la YouTube, to les karana émission quand on appelle le monde à Mutumoko biki na quelque part à l'obike, je suivais le pasteur Kabunjo Alessa, je le vis en vision, il est venu me transfuser le sang dans l'ambri na ton na hôpital, cancer limwe, malade nanga sidé longwe, nazalaki na lal na butu na moni, ça dit que c'est un ange de Dieu. C'est un ange de Dieu. Ça dit que Dieu utilise cet homme, non c'est dans un message clair. Tout le monde a toi kuiti bazo bongo la mitema, bandumba bazo bongo la mitema, ba méridiam bazo bongo la mitema. C'est ça sa force. Même tout le monde a triomphal. Force na ya évangile Kabundu Alessa, ezate pour na côté ba tu prospérité kaka. Ba bazo pambola ma bien si, ba bazo tomboma, ba tu bazali ba ta passe, ba délaisser les diminuer dans la société. Il vient, il est béni d'abord comme ça financièrement, matériellement, à pamboli mutu à restaurer vinae, non seulement pamboli mutu à restaurer vinae, à la qui peut mutu wana ndenya ko pambolama pe à orienter pe mutu mon orienté na orientation mon vinae ils a changé pambolami. En tout cas, cet homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kabunjo avec son message na Sukambula oyo, en tout cas nzambe tika abate la biso mutu pona mboka au Congo, il fait la fierté de notre nation et la fierté du christianisme et la fierté
parler de message de Christ crucifié, le Jésus du trône. Parce que le point est très important. Voilà pourquoi nous avons profité de l'occasion pour nous lancer même appel. Nous avons lancé même appel pour nous des cognons partout dans le monde entier, surtout pour le journal le 21. Journal le 21, dans 7 jours, il y a prière au journal le 21, monde entier, tous à la connecter dans YouTube, dans Biso Kabundu Alessa, dans Tozape, dans direct, dans Tokomi Wapi, et aux ala, Tozolanda, parce que tous en a besoin, Batuba Pambolama, Batuba Kangolama, Batuba Bikisama. Nos enfants ne mourront point. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Tikanza Bawalesa à Pambola Biso. Merci Baneko, et ça l'a rendu bouillé, événement Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, je dis, mais la batona bandaku, néo moins to fandi place, to fandi à maman Nabiso, awa, aux hommes. Arc-en-Ciel, il y met les batona bavion. Lelo, comme on a bon marché, babandaki kondimate, koyoka ba témoignage, na ba YouTube, na ba vidéo. Mais Arc-en-Ciel, et bimeli batu, et télémina, église, apôtre Mania, likambango, izalaki, ndengeni. C'était Papa Fofana et Likambo Zomona de Tolobi. Quand Dieu appelle à Bengara Moussal Naye, tu comprends que Mouton a Bengami Nanzambe, n'a pas signe, pas prodige, pas n'a pas miracle. Au monde, tous en époque Oyo, l'église se prépare pour son enlèvement. Après l'enlèvement, l'église et vous avez un moment de tribulation, une grande tribulation, selon l'eschatologie. Il y a la Bible, après tout le monde a un événement, monsieur Koya. Ça dit que c'est un moment où il y a dire pour nous croire dans l'enlèvement, c'est facilité. Parce que tout ça, un moment où Satan a dit que c'est lui qui gouverne. Ça dit que nous avons un copé à mon nez, que tu peux gagner 1000 mois et ça, c'est un miracle. Tout ce un miracle, un signe, un prodige. Il y a un peu de accompagner mon salaire, mais non seulement un miracle, de tout le monde avec des signes et des prodiges. Tout le monde a un mercredi, tout le monde a kilt. Tout le monde a kilt. Si il a 10 heures, bon marché ningani batu batondi na balabala nini tout le monde a Arc-en-Ciel telemi likola église batu bimine au monde na bilili wana et bimika kalikola église wana ezalaki mercredi mais dimanche ya lobby pendant que l'homme de Dieu prêche pour Arc-en-Ciel image yango wana ozotala so image oya dimanche ya lobby le dimanche 15 décembre dimanche décembre tala azote yamba moi likolo Arc-en-Ciel ebime ningisi batu bakomi kolela na gi batu bakomi kobamba ba miracle comme salama. Dimanche kaka pendant qu'il a commencé à prêcher bamo arqué par et pato bibi sur le bande bato comme filmer nous sommes dans la bilili wana. Donc pour dire que partout dans le monde la plupart bato baso à la visiter dans Arc-en-Ciel et obima et ça quand on a ba miracle ça dans la vie na bango ba solution au pesama ba changement au salama. Pourquoi Dieu est en train de faire cela même dans les temps de Noé nzamba ebisi na Noé ni. L'arc-en-ciel, c'est la présence de lui-même, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ Nazareth. L'arc-en-ciel, c'est la présence de lui-même, Dieu. L'arc-en-ciel, c'est la présence de c'est que fin ya passi, début ya bisengo. C'est les changements. C'est une génération autre à une autre génération. L'arc-en-ciel, c'est le temps de prêcher. C'est-à-dire que des moments incroyables dans la vie à Moutou. Des moments difficiles, ils ont changé à des moments faciles. C'est-à-dire que ce sont des choses où Dieu veut seulement montrer au monde entier que Nganzambe, Nazana Kabundu Alessa. Nganzambe, non, c'est dans la Katsa Moussal Nangaï. Il ne force rien. C'est un homme comme tu le connais. De Tokendaïr, moi, il ne faut pas faux. Ah, il y a un anniversaire dans la Tokei. De Tomona Bilili. Aïe, assemblée pour nous. Quand nous sommes simple, mais il a la grâce. Un homme simple, humble. Elle est avec sa femme. Donc, couple moko humble, simple, ses enfants. Donc, ils ne sont pas des orgueilleux. Malgré la gloire, la grâce, tout cela, mais ils s'humilient parce qu'ils savent que ceux qui ne sont pas botoli grâce, ça ne sera plus Kabundu Alessa. Il restera comme tout le monde. Voilà pourquoi j'aime mon papa, j'aime mon mentor, c'est un homme extraordinaire, un homme qui a impacté ma vie et il a impacté notre génération. Il a impacté, il a transformé, il a changé. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec son message de la sanctification. Oh, non seulement message, mais les gens sont
transformés. Les gens sont transformés, les gens sont bénis, les gens sont impactés. Papa, dès que tu as eu Batulelo, l'émission, papa, Fofana Simbikisi, Apotomania Simbikisi. Parce que mon lelo, pour Bazomo la biso na tout kamike, Bazolo bate. Tant que mon va comme Fofana, comme Ibowa Fofana Simbikisi. Tant Fofana zo sel ensemble, azo na kati ya ba souffrance, na kati ya persévérance. C'est ça. L'homme de Dieu n'est pas sorti dans les vides. Dieu l'a ramassé quelque part. Dans une vie difficile, mais il servait Dieu dans la persévérance. C'est quelqu'un il prêche des choses qu'il a vécues. Il prêche des choses qu'il a rencontrées dans sa vie. Bien aimé, nous devons comprendre de l'okomoko. Yo mutozo traverser ma madi, ozo traverser ma passi, ma kambumoko suki sio, olobi na suki. Kota na nubambo ndelo tubisito kota. Zano na kati ya orientation avec l'homme de Dieu Kabundjo Alessa. Na lingi vie na yo ça l'impacter. Cet homme Dieu l'a ramassé quelque part dans les néants. Un homme qui souffrait, un homme qui avait des problèmes. Mais Dieu l'a ramassé, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Il a bouleversé le monde. Il est aujourd'hui parmi les gens que tout le monde suffit seulement de citer seulement le Dieu de Kabundjo Alessa. Les gens reçoivent des miracles. Même dans ma photo, par la foi, ils reçoivent des miracles. Apparition, arc-en-ciel, mais Dieu l'a pris quelque part. Il n'est pas un extraterrestre. C'est un homme seulement qui garde une vie de sanctification. Il suit le pas de Jésus. Na lingi vraiment opé sa confiance. Bible lobi na biso na 2 Chroniques 20. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À mes serviteurs les prophètes, vous réussirez. Cet homme de Dieu, nous avons confiance à Dieu, mais nous avons aussi confiance à son Dieu. L'homme de Dieu, l'évangile comme Kabundjo Alessa, parce que c'est un homme qui a une grâce particulière. Il suffit seulement d'être connecté à son alliance à Christ, sa vie ne sera plus le même. Ta vie sera bénie, ta vie sera transformée. Tout ce que tu fais réussira. Même toi qui dis que je vais abandonner le péché, je vais abandonner une mauvaise vie, connecte-toi dans son alliance, son Dieu qui marche dans la sanctification, à côté sa victoire, yo muto komina sukoza na poto partout dans le monde entier, au comment un changement na vie na yo. Nzamba Kabundjo Alessa, Jésus-Christ dans être Yoshua Machia, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Atambola kanaba Mose, atambola na Abraham, atambola na Eli, na saison abisso, il est avec l'évangéliste Claude Kabundjo Alessa. Tikanzamba pambola biso mingi. Merci à pour témoignage TV Zangonga dit ma question dans la caméra. Je pense que notre cours nous en a fait des années, la meilleure vie nayo, et que non église nabino ils ont représenté partout. Surtout dans le niveau de la diaspora, les places comme à l'Olendo Mingi, pour moi, une erreur, le drapeau et pays, nous ne peut pas cacher. Moi, mot de la fin de l'émission, ils ont été que M. Goussalé m'a dit société pour place de 5 qui ont battu sur Balinaka, apôtre Kabundjo Alessa. Et si il y a une information vraie, Nini Alessa, Nzambi Naye, Azosala, apôtre Mania, la meilleure vie nayo. Na batolokola ba kinoni balabala mutaye aussi ça avec zone sa valeur ba commissionnaire na Kinshasa nde na tikio ose pesa ba meilleure vie nayo nazo pesa bana poto mbote bana Kinshasa mbote seulement que mingi babaki ba bana ko soutenir émission mais tisiko to mon appel clarté na ba il faut te soutenir émission au présent na ba projet miné na kosala. En tout cas, te soutenir l'émission Nabiso, Baba qui t'otinda, boxe, biloko belé pour na soutien émission pour na récite nango, mais la moni mingi jusqu'à preuve contraire, ma moni bozo soutenir pas émission comme il faut émission les carana ba chaîne télévision Nabiso à chaque jour. Ils ont senga ko fouter lango ba mbongo parce que nous voulons que mes messages tous transmettre ba tuba pambola manango. Tikanzamba pambola maman Nabiso Thérèse Babale kuna na niveau à Belgique, c'était un maman qui a un bon cœur, Nzamba pambola ya pambola ibota na yobana na partout na Canada na France na Londres tikanzamba pambola bino ba Françoise bino nyonso nzambe a pambola papa Diago nzambe a pambola Alphonse Kane kuna na France un homme de bon cœur nzambe a pambola Umberto Fayulu je crois que yo to dia na Kinshasa déjà na mukola lelo Suisse Kinshasa Fofana yo to leka nzambe a pambola yo Umberto Fayulu moi na Suisse ya solo nzambe a pambola papa Willy corps diplomatique depuis Canada nzamba pambola papa Luce kuna na Montréal nzamba pambola ma sœur Frida nzambe a kuna na
na Canada. Nzambe apambola papa Frank Somba, apambola Yves Kalonji, Nzambe apambola bandeko na biso nyonso o baza na côté à Londres, moi na ngai Medini, Nzambe apambola yo et na sengo boza tellement ebele, je suis vraiment de cœur avec vous. Bana centre de réveil papa Gaston kuna na niveau à Londres, Nzambe apambola yo, papa na biso na niveau ya Allemagne, Nzambe apambolo Celeste Kalambai, Nzambe apambola biso bandeko ya centre de réveil Paris, Nzambe apambola bino kuna na Saint-Denis na adresse échanger botinda, bandeko ya centre de réveil spirituel Belgique, tika Nzambe apambola bino, bana ya côté ya Oslo, Nzambe apambola bino, bandeko ya Canada, Ottawa, Montréal, Québec, bino nyonso Nzamba pambola bino, bandeko les amis de Walesa partout dans le monde, Nzamba pambola bino, surtout les amis de Walesa Canada, papa Willy, Nzamba pambola bino, les amis de Walesa États-Unis, partout vous êtes dans le monde entier, je vous aime beaucoup. Tika nazo pesa bino dédicace parce que je sais que ça c'est votre mission, et mission za na ba makambo belé o tolingi to kota na vision sikapo na ne oyo. Grand rendez-vous à ne pas manquer, soyez connectés, branchés, 7 jours de prière oyo ba ebandi depuis lundi le 16 ti le 21 le 22 oyo il y a dimanche et le 21 to na maman na événement la vaccination spirituelle avec l'évangile du Claude Kabundu Alessa. Tika Nzamba pambola bino parce que vous allez connecter na mukolo wana, le monde sera bougé. Nazo pambola maman na biso maman Chanty depuis Hollande. Tika Nzamba pambola ye azong selaya mingi et tozo mona comment ba diaspora tant ba osala ba makambo bozelo comme lamba zo pona ko s'investir na kata mboka. Ça fait du bien, tozo mona bazoya bazo solder biloko ba prêt bien olingi quand même ndaku na yo engenga otia basanya kitoko basanya malamu yaka maman na maison ezalia wana Kabamba croisement Kabamba Hitaga numéro 1500 omona kuna okuta basiete ya ndenge nyonso basiete ya kitoko ko bongisa ndaku nongengisi ndaku mutazo lia yo kina appétit ozoli yo kina mo appétit et sali moi bien tika Nzamba pambola biso mingi, Nzamba pambola papa Fofana vraiment pambola ndeko Eliezer et aux émissions la biso donc malobengari si la tena émission po bana basé belé ba maman partout bazo singa papa nga penza na bezo o pambola nga la émission maman Thérèse baba le Nzamba pambola yo apambola yo maman chérie na biso maman tolingaka mingi maman malamu maman boboto apambola liboto na baba na yo nyonso na Canada na Londres kuna na France apambola mambula sika bozo banda boko mona changement. Dieu va vous bénir. Centre réveil Kinshasa base Nzamba pambola bino pambola basali ya Nzambe nyonso na kata centre réveil spirituel Kinshasa apambola bana na biso na Kinshasa ba Francine Kapongwa pambola bana nyonso centre réveil Kinshasa awa pambola ndeko na ngai que j'aime beaucoup, mon compagnon de tous les jours Josaphat Kapepula. Nzamba pambola Marquisa pambola bandeko nyonso, donc on est ensemble donc boza tellement belé Nzamba pambola apambola susu basala Nzambe nyonso. Que Dieu vous bénisse. Merci. Awandina remerciera toujours comme d'habitude caméraman Dieu Makesela. Na ko remercier papa Walesa. Pourquoi to binga kayi papa parce que o asalaka et mona na kanamiso moko ya basali na Nzambe o lelo babungisa kibomoto Valera Bonzambe ekufi bamzu soit même taza pasteur aza monseigneur aza papa malandi politique mais au lieu politique qui est dans mosali na Nzambe mais mosali na Nzambe malandi politique Walesa za moko o azara manipulable te o asalaka emona naka sur o na dédié yango na moko po aye kolongola ba commissionnaire na soni yende nani kinoni business kinoni balabala sadi ozoluka parler na yo mais mutu ki ememio ekekola sa adresse soko komika na Kimbondo wana okomona place moko o lelo moko o aye na service penda sérieux o bozoka kenon kinoni balabala sadi moko aye kolongola commissionnaire na soni yende na dédié émission OG parce que en 2020 peut-être à Kouana métro pour ceux qui ont le capenandako mais on sentit que notre business y a pas et qui gotikao j'ai fait un service au ali gotinda elo konayo otineli tindi la famille et lamba elo quoi bien parfait bien colis bien ils en a j'ai fait un service toujours na Belgique quand des besoin mon ba numéro des places na remercier nyonso au balanda kabiso
mais année 2020 il y a année à action. Merci.